GMM. Le vieux Matita Foutila, GMM. Gabin Manesi Mbundu. Donc, les Arakindoi, tout le monde a un tango, il y a Passi, un tango, il y a Bissé. Mais là, on a regretté, la moni bandouliste était. Donc, Pascal Salinga, on a pas de théâtre, la moni bango, on a balai, on a maman Linga, donc, bandouliste, il y a mon fort. Sans paille. Mais, et là, on a l'obésité. Il y a un peu de justifié. Mais si tu as
biso totondi na esengo pona liwa ya ndeko ya biso mama Tati Julienne parce que mama Julienne tokoyoka esengo na ndenge nini ndenge asilaki kovanda na kati ya eklese ya katoliko ya solo nga nayebaki ye depuis 2007 tosali na ye 10 ans banda ngai nayebi ye Mama Julienne azalaki toujours mutu oyo azalaki gentil na mutu nyonso. Tangu nyonso tokutani na ye, toto akutani na bato, toto yepe epai na ye, ayebaki koyamba bato, bomu Kristo. Pe ya mibale, azalaki kozanga ndeko nzambe te. Esika akula batisimo na ye, kino pe ayeko kufa. Ya solo akotaki kutu ndako ntubela po ete tozela boyeyi mbotama ya mwana Yesu bandeka boboto yango wana esengo etoni na biso parce que ntango mosusu akokaki kozala na mwa likambo oyo ekokaki kokanga ye nzela kasi biso toyebi te lukula asilaki kokota na ndako ya ntubela atubelaki oyo nyonso ayebaki te abebisi epai ya mokonzi Yesu Kristu toyebi ete ya solo asi azwaki bolimbisi bwa masumu maye yango wana biso totikali bandeko tolanda ndakisa ya mama Julienne. Mama Julienne ntango nyonso mwa libota soki likambo ezali akobenga biso tokoya na gentil nyonso tokosala partage mpe tokosukisa likambo na bango bongo sika awa bandeko awa mama sukisi musala na ye tika ete yo mpe esika ozali na eklesia na yo to na eglize na yo koba na kati ya boyambi tala mama atikali kobumbisa boyambi na ye te témoignage nazali kopesela ye yango wana akula na katolike asukisi mpe na katolike tika ete mpe ozala mutu oyo asengeli koyambaka bato mpe kosukisa likambo ntango ozwi likambo na moninga na yo yango wana tala mpe témoignage mosusu ayebisi biso abokoli bana na ye bongo frui ya bana na ye na banza tomoni yango na lilaka na ye awa balobi na biso na sira 30 ke mutu oyo abokoli bana na ye malamu liwo na ye ezalaka lukula fete na banza bino moko bomoni yango makomi oyo ekomami na mikanda misantu mango oyo mpe makokisami toyeba kobokola ndenge mama Julienne abokoli mpe bana totonga bango totiki mpe bana bazala bomoko na bakoko na bana banso lisanga amen amen amen. Oh motema na ngai mumela mpe vanda bisika ozali kwete nkolo nempole yo nempole na ngai oyo nacelaka motema yo nemwina na ngai nzela oyo nabilaka nakokende lisusu wate yo nde maloba ya bomoi etamoli nanga na se na ntango yo ekamami na yo nkolo Baba,
azala camarade na ngai. Donc maman Julienne suna komi au moins ta mosa bimisi na njungu awangila atie pe makayabu wana na kwanga to ofina. Ezate bomoni nga ka linga na ye na yebi ke wana ya mabele na nga po groupe tolie banda wana. So ta mosu théâtre leki maman Julienne bobenga na linga na tagi ndenge ya jouaki. Baloba te moto na tanga kufi ana malamu ne te mutu nyonso za na mabele na malamu ne me ya zalaki mama boboti. Koyamba famille kolamba nzungu afwa munene bana bandeko bakolia banitweto. Donc maman na pona ki mutute. Famille na simba ki bango bo. Azalaki malamu na baka. Ata o ana kanda to nini. Mais chérie ne pena moté mais elle a écrit donc moi na ne mobali ya bandai ko bo. Nano moni na tanga na yoka lisolo na donc sangwani salinga passe. Mais nazala na bibembe mbale. Ya la dilu ya na kendaki na tongo. Na pokwa na ye kolala parce que si na lala ki wana te na kimba wana ya mabele mame do mabele mame il faut aller na lala ka wana ya wana pe na ye lisusu to ya kotika ye c'est tout. Choisate biso to kufela ba parents et bi pasa kufela comprendre o ba éviter ko muta pesa conseil liwa moto akufela ngana zo compatir na le boss pour na kufela yanga baboti maman ayaza maman na ngai na boko le la melina ninga kati pour te comprendre que tous compenser na ensemble. Merci. Wa kande quatre quoi lobby passe au kufela c'est na muta kufela yeba donc ba biso de kufela ba femme sentiments que boss a kunela la femme ya mona itanga kufela maman et affecté ngai quoi officiellement donc on va s'il faut to pour la bambula il faut to pour la boss pour passer au kufela moto ba on va muta kufela passe au boss azana ngo moto ba on va muta kufela biso to kufela c'est to yebi yango yango to kabola mawana famille tita futila au kabola mawana parce qu'on avait besoin de double cachet puis Roger représentant Werasa. Merci ensemble, merci tobandaki makambo ya mama ya bafiti ya to na biso tobandaki na morgue toye na ndako tobeti na poka wana nani toyokunda mere donc eza topesaka lokumu na ye mo nzambe parce que ye moto apesaka ye moto asu epuis nayebaka moto malamu ntango apasi bilobi lela na bango bazolela esepala bango bazosepala oye présence na ngai depuis lobi ti awa eza mpona kopesa honneur lokumu epai ya yebo kivuvudila matita moto asalisi biso mingi mais peut-être tozongisi quand même tozongisi pena ascenseur te ndenge mena bamaster fokozala mnaki mvuka mais nampanga merci. Merci vraiment. Eza mawa toye pamba te toye boss na biso belifiti la oyo asungaka biso na pasi mpe na bisengo azalaka biso oyo akufa eza mama na ye aza lokola mama ya biso nyonso tinde omoni toza awa toye kokabola mawa na papa na biso parce que azalaka bien na biso po ani biso te tolanda ye po ani biso te tokonsole ye botarde famille d'Angola ntango ngobitilu famille ya Dove Futila Matida ngobitu Maïdel Mourer hoje même dans métropole bana Angola tozaka na mawa ya mama oyo botarde Dove Futila Matida ndenge nabengaka Louis GMM Levi Matita Futila GMM Gabin Manesi Mbundu donc ezalaka kindoi tomonanaka na ntango ya pasi na ntango ya bisengo mais eloko kaka na regrete namoni banduliste te donc pasi kaka esalinga yango wana batateatre namoni bango tozana balere tozana bamama linga donc nduliste ye moko sampayo mais eloko akoloba eza te bino moko boye bandenge akojustifie producteur aye yo musicien oye te mais na batanga bisengo tozalaka na batango mpa mama fo tozalaka
que ingratitude ezalaka toujours incondamnable. Tant moto alingaka bino bino mpe fo bolingaka ye. Mais mère adaye tomoni banduliste te. Bata théâtre bazali bamapinga na biso tomoni bango, mais banduliste ebomvene te. Banaki mbangu baza na kanda na bino ya danger. Wana ngai te banaki mbangu baza na kanda na bino banduliste. Mutu na bango alingaka bino mingi, me bakamwe na matanga bino bomonani te. Kaka Sampayo taye ko représenter nga na lobi oyo nayoki mpo nazalaki na matanga banda na butu tina moyo oyo toyokokunda mere tina métropole, bato balobi mpo na bino banduliste à part baoyo baya te na pays, mais oyo baza na bapays bomonani te, bojuge kaka na banaki mbango bokutana. Merci vraiment. Landi assemble la kadi na otobenga mingi ye bozo na kwa na landi parce que là par exemple wala ngata pasteur so na landi kuna ye la mosala ba batu na kimba on a landi ke sala nzambe na bibo papa na sunga ba sala nzambe kwata mto ju problème tuna ndaka pe bango ape to landi pe na matanga na place pas pesa biso na bibo ko pesa ye akunda mama ke ne toye kaka ya pesa non